Nzambe na tiki Belleville na maboko na yo papa. Toyebi ke Belleville azaka star ya vie ya sila. Belleville atunaki kaka nzembo wana eza ya nani. Meke ko réveiller sila. Makambo sila kokaki ko asimete esali ke Belleville ndazaka guide ya sila. Sila ye ko asime. Aye olakisa papa Madilu abwaka ye oh Yesu. Yesu kutana na mwana mwasi o bijou la reine. Oh. Moto e banda ye kaka na makolo na ye wana. Etumba ye. Landelanga mamu papa. Kana na yo oyo lobake mwasi akoki kozala infidélité. Yesu kitiselanga ngo papa mamuna international. Zikisa ye lisusu ndengo zikisa ka itura liboso miso limaka libanda papa. Turo na ebite ozwa na kanini. Kutana na dudu soupe. Dudu soupe akataka batu suki na salon ya mwasi na yakataka batu banzadi papa. Na dudu soupe na maboko na yo. Banzadi o dudu soupe o bebisa baba kwa ya mitu ya batu papa. Kutana na ye zikisa maboko dudu soupe o akenda okata banzadi. Au bebisa musala mwasi azoluka difra ya kolesa bana. Kutana na ye. Dudu accueilli ko tourner pas si là sans parti sans idéologie il fallait ya ko tirer Belleville poto yeba ki a tourner ke pas si là kutana na ye na télé sina maboko na yo ziki selanga ki wa télé sindoko ziki saka ngona 2023 et koma ki lokola dendo elembi kolo Yesu ziki selanga ya Gabi akoka sukola ta pampex amen. Mwasi ya mutu papa kingani obanga sikoyo sila za mwasi ya nani pona age sila wana sila ade ana 50 quelque na age na ye et puis aza star il faut to yeba komwa mubali il faut to yeba komwa mubali to yeba elongi ya pams sila lelo yina davina apwa likolo mwana libane au krake pam sango bino bolo bagande mwana libane pam sina bino nde mwana libane maman international yoka soni so na evite na bato wana sila banda sa challenge nenga kei wana o sima obina sila aboni basangwa papa bibi el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 e mais si la nga linga ko emelanga nzembo mabia mais na moni ke nzembo pa Madilu suka okolela ngaye mama ye okolela ngaye mokolo nako kende sila nanga na maboko ya mbanda te okolela ngaye la point faible la yo na yebi yo koluka Madilu e kozala trop tard Madilu kuba janie okolela ye Maman international tango zo ya koloba na Belleville asime relation na queen de fade est-ce que overfia si ba sokola si la na menga kufela papa Madilu avançons. Est-ce que overfié que mukuya si la longola ngona mutu mususu overfié alongola mukuya ndenge nini avoya koloba na Belleville déjà longola mukuya na ye pour ton information Belleville alongola mukuya na ye yango azo vivre heureuse Belleville ménopause na papa si la ménopause na pam sayaka soki obitala oba jigolo taboza na musale jigolo mikolo wana soza mbongo pia ita oyati monter ménopause ezati donc si la ana lipoti ya munene maman international que soit nenga yo kosala biso challenge ya nzembo wana luvunu ezwite eloko ekangie kaka Madilu ayemba bakolela ye si la leli sa valeur Belleville sa star ya sila Belleville asimbi
cinéma congolais. Azali guide ya maboke lelo oyo. Soki lelo batu bayebi ko futa batu kasha bien sur grâce à Belleville. Ya on a le baraka star. Soki lelo SB ezo existé, c'est grâce à Madame Belleville. Soki lelo SB eza na babonné, c'est grâce pour Madame Belleville à Parena. Si la nana simé vie artistique n'était Maman internationale, Belleville à Sima. Est-ce que n'est pas traiter Belleville lesbienne? N'est pas traiter que Belleville a passé reste à vie naïe ou la moitié? Non, mais pas pour rester. Reste moi n'a passé n'a pas. Ou la moitié à vie naïe a passé na queen de fadeur. Bon si maman a Belleville ko se justifier. T'as là. Belleville a vrai leader. Les leader parce que si la soka leader, elle a un challenge. Oh, bino bo ça. Oh boy, si la assumé le passé naïe, elle sortait avec papa Madilou sans honte, 100 kilos. Oh, bino bo le bagasi. Belleville est à supposition. Et puis il y a pas preuve tangible, il y a pas photo, il y a pas vidéo. Mais si la repère biso ba preuve tangible ayo ça la challenge ayo tabi sabiso mon kilike Madilou makangu na ye ayemba ye Belleville abaninga banda likoloti na se biso la reine poyo la tarobo wana il fallait ça la ba l'ex-sélection na émission ya robabola ya koita ya sauce mangana mens bani moyen de transport ni Belleville quand même, Jeep wana un modèle à kala. Jeep wana ezanga tina. Ayaki na. Make-up sur place. Bijou la reine. Oyaki o toki falo kota na toilette ya salle. Po batisa moi en faux de thème. Po batisa moi en loose à lèvres. Po façon yela ki o tokaki. Bijou la reine, au baki saki, faut de tel la poussière à moto. Belleville au dongolo par rapport à lui. Bijou la reine, mon bino ba bibi lombe, oh bino beaucoup misara boire ba lombe. Bijou la reine, Belleville a dongolé lion a fête. Ozaki pe wana. Aurait pas sale loro moro boy. Si c'est vrai bena. Wana o pena o luka pe moi valeur non ki bo moi si. Moi sinon ça n'inga pas pèse valeur surtout ninga moi si à koki ko matelanga te bijou o aki na Belleville wana na fête tu allais faire quelque chose o apena ngoti de samedi o ya koleka vendredi non aleka lundi et pas les ketchou o kangi pe amute ma journal dimanche mombeleki ah boy bobo makanda. Parce que moni soki vraiment oyebi ba valeur na o muto okutala o kitso bongo bimiso inutile il faut tomboka il faut silika quel que soit Belleville nenga za Poutine de l'écriture si c'est vrai nenga Poutine de l'écriture Belleville pèse des tonnes Belleville a une belle production Belleville nani bijou ozata na ba bijou ba la reine shooté ata ba nani shooté wana bangote yaya olingaki o réagir. Belleville ministre, il y a art et culture. Belleville. Et puis à quoi simer? À quoi simer? À quoi simer? Bijou la reine. Belleville ne te calcule même pas. Au comparé à Madame Belleville. Si là-bas il y a bisanga en dehors à Esbo. En dehors, il y a ndungele. Nani oyo abengi sila na ba filme. Ah. Différence à Madame Belleville na sila ya moa. Madame Belleville a au coma, a au tourner, ba au benga ye, a au keko tourner. Pourquoi ba au benga Belleville? Parce que bato ba au benga Belleville. Baba makaka libanga na manga hotela.
baluka toujours manga côté là. Surtout na YouTube, moi manga côté là. Muto akopesa yo le meilleur, muto akokota ça en plus. Madame Belfi ba obenga na ba film. Tonton Ada obenga, Gesho obenga, Dina la 12 DDTV obenga. Aussi là on la biso matala na ya challenge. Ya papa na biso mobali ya bato. Personnel amener reposer un peu malgré tout na minute aza ba miniature ke zongi. Asala biso film. Assime. Mais si la atikala ko assime oye azate, atikala ko assime le passé na yete, o ezo peser sur lui. Le passé o eza honte. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue dans notre chaîne, votre chaîne Hot Bascule. Abonnez-vous massivement à la chaîne Abino Hot Bascule. O epe sarabino ba information bio. O ezakaka kakawana toujours pour na kolongola bino ba stress, pour na kola kisabino nini oyo kolekana. Émission, vous avez droit de savoir, vous avez droit à koyeba. Tant que votre CPI a yaka seke marambu ya rosolo la ezali, seke marambu ya bino boyeba ezali. Avato banda, donc pe sambote na manager de l'X, Papa Tigre, depuis États-Unis, bambote na yo. Un grand merci à Madame Belvi Candy Poutine de l'écriture et au capi de l'écriture, pièce rare de l'écriture. Maman Koma, maman chemin d'Ikao, oh ezo kende vraiment kitoko makasi, oh yo vraiment tous les parenthèses ezo fongwama avec raison, ezate ke ba film mususu au moins la parenthèse mo be fongwami, il fallait pas coûter et fongwama na kati ya film ana mais bomoni e fongwami mais na chemin d'Ikao parenthèse nyonso ezo fongwama avec raison. Parenthèse, nyonso ezo se justifier pourquoi il faut moi maki. Lobby vraiment total qui 12e épisode dia film na biso le chemin du chaos oyo ezala qui vraiment qui toko chaos sur chaos maman le yandaya azaki chaos na ndenge ya kosakana te Madame Belvi atei basi ya mabala tango boya na ba famille ya batu il faut ko kanga munoko oui il faut ko kanga munoko surtout moi si o babali moi sur babali na mbongo il faut ko éviter ba bla 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 kingai likamba bongai soko ye na famille ya batu il faut ko mikitisa bo mikitisa leki nyonso na ba musicien ba yemba ngo soko zangi bo mikitisi okosuka lokola mama Leya botande mama Leya suki ya banda kanisa ke yenda suki sina bozuya papa JR ok zaki pe ya yete. Papa JR azaka juste muto yo ba pesa qui est responsabilité ya mama pangwana. Vraiment en place wala Madame Belvi atei biso na chemin du chaos vraiment to mi kitisa bo mi kitiseleki nyonso. Et puis qu'on a la reconnaissance. Muto tazo sala ata sali eloko mukie. Moi effort mukie mutabimisi. Moi souffle moukié, moutabimisi, il faut qu'on reconnaisse en mot, tous arabes ingratés. Là, soit là, Madame Belvi a tei makasi, tout ça la ramabete parce que, et si ka oyo, ozo salamabe, keba koki ko retourner contre yo. Toke nakaya daeli na Papa Serge makambo ba sala rabatu, na ba frontière bandeko balandi. Nzokande asali yango touro, asali yango na bokilo na ye propre. Vraiment, eza pas si mingi. Yango wana, il y a un adage qui dit, quand tu fais le mal, il faut le faire bien. Oui, parce que tant que ça l'ango bien, ils en ont la moins cadence. Vraiment, ma famille libota bota la chemin du chaos. Les affaires même mon colobi total qui 12e épisode, je crois les lopas parce que Poutine bêta. Je crois les lots que 13e épisode ou fin et vous allez l'eau. Si je ne me trompe pas, parce que Belvi a un caméléon en écriture, de éviter ce qui 14e épisode de Kozala. Total, nan nous 3e épisode. Vraiment, tout solo là, nous moi moukié, on est à moi
moi résumé muke to salaka sur ba film na biso parce que ngai CP na bino nazaka plus que soutenir Belle-Vie sans intérêt na amour vrai na bolingo nyonso yango na yaka ko sala moi muke to lobelela sur ba film na biso lelo oyo ba actualité ezoya lelo vraiment moi recadrage eza mingi koya kotalisa batu qui est Madame Belle-Vie qui est Sila. Lelo vraiment tozoya kotalisango darling azoya kotalisango pourquoi boye bango a lelo moi recadrage mukie na mwasi oyo a perda ki ba valeur na ye ki bo mwasi a perda ki sens na ye ya bon mutu Thérèse ya oyo alandi chemin ya Thérèse oh Thérèse ya pe kotanga Bijou la reine oyo alandi chemin ya Thérèse alandi chemin ya Gabi lelo nyonso wana nakotalisa mo awa bandeko balandi et puis moi recadrage mukie na baleza bakouk moi vite fait ya kolobela maman international mwena chibaou de Lix yé bazali vraiment émission na biso e bandi nango awa ba famille libota bo se préparer parce que il y aura à manger et à boire aujourd'hui là il y aura à manger et à boire bandeko balandi na ebandeli na lobaki lelo tokolobaki Madame Belle-Vie Kandi Poutine de l'écriture Madame Belle-Vie lelo toya komona ntango tolobaka ke Belle-Vie aza star ya vie ya Sila bato ebele bakoka ko reconnaître en te pourquoi darling alobi bongo Belle-Vie na fête vidéo wana ese circula ki biso sotomoni ya kotia téléphone na ye kotala kosala vidéo a olobake wana nzembo nani esali ke ekende ko réveiller Madame Belle-Vie a salé biso film asime mais si la atikala ko asime oye azate atikala ko asime le passé na yete o ezo peser sur lui le passé o eza honte si la koka kangote bande ko balandi Madame Belle-Vie aye ko sala likambo wana kie wanze manani Madilu na mungongo na banzelu esali ke baleza bakouk babimi avec rage baleza bakouk babimi avec colère belé est-ce que pour le challenge ya oyo si la ye kolakisa biso que mobali na ye ex mobali na ye kuba jani personnel notre papa Madilou ayembelelaka ye nzembu parce que na ebandeli so tozongi be baleza bakouk bando wangana bando koka ko asime te bando koka ko asime te ke Sila azaiki makangu tocha makangu ko parce que Madilou alaki na mwasi azaiki mobali ya batu ya mama Bia Sila asima ngote il fallait kaka star ya vie na ye Poutine na écriture meilleur scénariste d'Afrique centrale aya nzembo ebeta Belle-Vie ayoki nzembo atuni wana nani oh lelo batu babimisi yango ke Belle-Vie aza hypocrite aye kochola Sila akochola Sila ndenge nini Belle-Vie ayebi papa Madilou na lobaki yango mayebi banzembo papa Madilou te atuni wana nzembo nani Sila ke kosala biso challenge Sila boni basangwa papa bibi olakisi biso ke en tout cas makangu nanga abwa kaka nanga à l'époque nacha mobile te mobile c'est trop dur makangu nanga abwa kaka nanga à l'époque oui c'est bien bon o asime o ebimi na réseaux sociaux o asime ngo na moment nini
na conteste nini. Parce que batu na yo moko basali que o assime. Parce que bango soki ba lekisaki na bango ango, ba beti na bango kara, ba s'apprendre na bango na belle vie. Peut-être nenge nani si la ndo lingake eza vie privée na ye, eza le passé na ye. Parce que si la zone a le présent na ye, quand même pas msiaza. Magaza kana ye Mario, pas msaza. Mais baleza baku ki va pousser. Si la tango zo ya ko asime, oyo sali challenge ya Dieu, ngana ngana sepela. Oyembela biso. Bia soki ninya wana ngape ba banze ba caractère. Tokobota na yo bana. Oyembi kanje muno poani. Oyembi kanje muno poani ni sila. S'il fallait m'éviter. Si la mamadilo joua no batour à ma belle, okolela ngai mama okolela ngai mokolo nako kende bana nanga na maboko ya mbanda te okoluka ngai si la luki madilu mais entre ta pam saza. Quelle honte. Parce que Tochake, mobali moko boye ya musicien, abouaka yo na le passé, na le présent, oza na ton homme. Il fallait obéir mon kara. Donc, o tika la koko kakwa si mette obima na papa Madilu. Kaka pop star ya vino aye, o luki onzima. Parce que onzimi na yo, et ça nango bien. Parce que mon tout faut assumer le passé. Il faut assumer. Si le moi ça papa Madilou, oui, na moi ça papa Madilou. Tu as assumé. Mais ce qu'on a ngamu ya mobali na yo actuel. Atakuta Mario Febo zana ba respect na ye. Mobali moi quand ta ko supporter passé ya moi si. Omo biso atoko ba biso mobali na nga azara na ye. Tu peux supporter ça. Mais mon bali, ce qui ayebi que moi si na ye aeki tchel a tellement na ville que mutumo boye a lobeli. Donc mon bali a ko supporter en mode. Yon ba lo ba passer à moi si et pesera plus passer à mon bali. Mais ce qu'on si le ko ça la biso challenge. Oyo ko la tisabiso mama international aye ko lobake belle vie si la ye wana assumé ngo très sale assumé ngo bien te maman international. C'est normal yo kumisa si la qui aye ko assumé nenya bande ko bima na homme marié. C'est normal parce que toi-même tu es moi na Chibaou. On t'a jeté le pierre. Oui. Maman internationale, tant que ba belle vie assumé relation na queen de father. Assumé relation na queen de father. Sikoyo, maman internationale, est-ce que yo si o asima nenge yo pe okoki ko liana na bana na yote? Parce que na balube ba famille bota balangi nanga autre baskil. Tu vois na baluba so ba kangi moi si l'infidélité, ba kangi moi si na adultère. Po obate la vie na yo. Chiba we kangote obela liboma te okufa te. Parce que maman komaki na point ya kokufa. Donc bomone ba oyo ebimi libanda ezaki ke memaye na liwa. E aka ndenge bele. Ebimi so misu Ozui liboma, to chaque 12 heures, na chaque minuit, ba bandobe to fibre. Nga na monango na mwasa papa kulutu na nga. Na monango. Atambola kachiba. Maman international. Yokuto oza mwasi mo ya soni, yo neti na kawana, okoko yo bubeta belvi libangate. Soki belvi, asima relation na ete na queen de father. Est-ce que si la asima relation na ye na mobutu avançons. Ye pas asima te.
Ce qui le passé ya bevi eza trop sale. Le passé si la paix eza trop sale. Likolo nango mwasi ya madilu. Likolo nango plusieurs années na mwana mwasi na ndaku. Nengo zo ya kolobake. Bevi bata théâtre nyonso bayebaki na kui de fader. Nenga pe sila bata théâtre nyonso bayebaki na Mobutu. Avant soto sa inde. Mama international na kawana yo kutoko lobate yo na minute oko na liputa rate anzan. Il faut zipa liputa lokwa ba musulman. O vivre ya ko batama. Yo ko yo bamba bevi libanga te. Bevi ata le passé na ye kende ko kanisaka moi parce que eza archi faux et a marbalo kuta ayaki na relation na kui de fader ya musala. Oyo bino bolobaka na luvunu. Luvunu e mambalo kuta. Mais si ko ya mamu tous les mois na nyonso akola la bandal. Ayebi histoire ya mamu. Liko nango kuna. Mamu yo faut vivre ya ko batama. Mami chibola yo wana osambu sa famille na bino ekeye zongi. Mamu yo ko bamba bevi libanga na ka ote. Yo ko mamu koko lobate. Tu n'es pas exemplaire. Souci ya mikolo na mikolo. Nenge nga na boti mwana na nga boye. Na la mwana nga mwasi boye. Na ebi pasi ya zemi nenge bandaka ya ba semaine tina ke ko bote. Ke likamu besalami na kolia na mwana na nga te. Mwana na nga bonga na vie. Azala nini mwana nga koko tombola 10 francs te apesa nga. Poso na liani na ye apesi nga tonga na pesi ye. Mwana kokufa tonga na kokufa. Maman international, on a kilo, on a soubassement aux pesé. Donc le passé nous a pesé plus que ya belle vie. Nenga yo ya nangwana. Ya belle vie ont pesé te. Quel que soit, belle vie a un amasumu moko sala dans le passé. Asenga déjà nous amène un bolimbis. Yango buka mbuma lo sambo na ye, lelo aza heureuse parmi ba femme oyo. Baza na théâtre ou bazaka heureuse na ba couple na bango. Bebe aza mwasi ya mutu, papa ki ngani. Obongo sikoyo, sila za mwasi ya nani. Pona âge sila wana, sila ade ana 50 quelque, na âge na ye, et puis aza star. Il faut toye ba kombo mubali. Il faut toye ba kombo mubali, toye ba elongi ya pams. Boka soniko si la lelo yina davina apwa likolo mwana libane au krake pam sango bino bolo barande mwana libane pam na bino nde mwana libane maman international yoka soni so na evite na bato wana sila banda sa challenge nenga kei wana o sime obina sila boni basangwa papa bibi el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 e pam sazalaki poso pepe na pam swana zaki vrai pams mobali pena homme na asha munene afuta pena appartement wana chaque loko ezo occupé au appartement wana et a makoki na ye et a motoki na ye suyer na ye suyer de fond na ye tala alinga na kanda alinga sika makasi lokola pams na bino voilà ta t-shirt na mbongo bo kongolele oye bibi na SB to oye bibi na bakuluna yango na fosila ya osa challenge mais si la nga linga ko emela nze mo abia mais na moni ke nzembo pa madila suka okolela ngaye mama ye okolela ngaye mokolo nako kende sila nanga na maboko ya mbanda te okolela ngaye si la point faible la yo na yebi okoluka madiluwe ekozala trop tard madilu kuba janie okolela ye Maman international
Tant ozoya koloba na bevi asime relation na ena queen de fade. Est-ce que overfier si ba sokola si la na menga kufela papa Madilu? Avançons. Est-ce que overfier que mukuya si la longola ngona muntu mususu? Overfier alongola mukuya ndenge nini? Avoya koloba na bevi. Bevi déjà longola mukuya na ye. Pour ton information, bevi longola mukuya na ye. Yango azo vivre heureuse. Bevi ménopause na papa. Si la ménopause na pam sayaka soki oebitala oeba gigolo ça boza kamsale. Gigolo mikolo wana soza mbongo pia ita oyati. Si ne perkunya non à mort. Ta so perkunya ezate. Soki dinero ezate aoyate. Donc pas d'argent, pas d'amour. Moyen s'il a surmonté ménopause ezate. Donc s'il a l'hypothèse à mon maman international, quel que soit n'enga ça biso challenge, yanzembu wana luvunu ezuite. Et là kwe kanye kaka Madilu ayemba bakolela ye. S'il a leli. Aleli. En tout cas, wana ezaki moi parti na biso ya liboso. On a rien à l'obéla. Quoi qu'on talisa baleza bakouk. Belvi a sa valeur. Belvi a sa star. Ya sila. Belvi ne a simbi industrie. Ya cinéma congolais. Bon comprendre. Ah. Der nani yorana benga da sinzame. Belvi ne azali guide ya maboke lelo oyo. Sori lelo batu bayebi ko futa batu kasha bien so grâce à Belvi. Ya on a bakaka star. Sori lelo SB ezo exister, c'est grâce à Madame Belvi. Sori lelo SB eza na ba abonné, c'est grâce pour Madame Belvi Aparena. Aparena SB. Soki lelo abakulu na po bapangi aparené. Donc si la vie na mobimba beki na beki. Si la na problème il prend endurance le roi ya Gabi. Si la na simé vie artistique n'était maman internationale bébé à Sima. Est-ce que n'est-ce pas traiter Belvi lesbienne? N'est-ce pas traiter que Belvi a passé reste à vie naïe ou la moitié? Non, mais pas pour rester. Reste moi n'a passé n'a pas dit. Ou la moitié à vie naïe a passé na queen de fade. Bon si maman na Belvi a qu'on se justifier. T'as là Belvi a vrai leader. Laissez Nini parler. Bakoyoka Sony na bango. Leader à Kabongo, na nerf solide. Si la leader, parce que si la soka leader, alma osa challenge wana. Oh bino bo kumisa. Oh boye, si la assumé le passé naie, elle sortait avec papa Madilu sans honte, 100 kilos. Oh bino bo le baka sur Belvi et ça ba supposition. Et puis, il y a pas preuve tangible. Il n'y a pas photo, il n'y a pas vidéo. Mais si là, il y a sa biso, ba preuve tangible. Ayo ça la challenge, ayo tabi sa biso mon kilike, Madilu ma kang na ye, ayemba ye. Nani sikoyo, a droit chemin. Nani sikoyo, a droit chemin te. Yango wana ba famille libota to battre la poutine de l'écriture bien. Ouais qui parenthèse à liboso. To kota nanu na sortie médiatique ya Bijou la reine telema awa. Bijou la reine et là ko sala o ya Sony. Bevi abaninga banda likoloti na se.
Bijou la reine, pour la ta robe wana, il fallait ça la balle sélection na ba émission. Ya robabola ya koita, ya sauce mangananaise, bani. Mais ya yo moko ya kiyo. Ya yo ana ngota. Bijou la reine. Bevia kodongola yo, Bijou la reine, oyaki feti na moyen de transport ni. Bevi quand même. Jeep wana un modèle à kala. Jeep wana ezanga tina. Ayaki na. Bijou la reine, nani bevia dongolo oyaki feti na moyen ni. Bijou la reine senga ki oyo bakisa make-up sur place. Bijou la reine. Oyaki toki falo kota na toilette ya salle. Po bakisa mo en faux de thème. Mo bakisa mo en loose à lèvres. Po façon yela ki otokaki. Bijou la reine, obakisa ki faux de thème likola poussière à moto. Belvi odongolo par rapport à lui. Bijou la reine, mon bino ba ebibi elombe o bino boku misaka boaka ba elombe te. Bijou la reine, belvi adongole li on a fête. Ozaki pe wana. Aurait pas ça les loro morobo. Si c'est vrai bena. Wana o pena o luka pe moi valeur non ki bo moi si parce que mon tout mon côté quel que soit na niveau ya étude aux anango quel que soit na niveau de vie aux anango okolinga mon tout mon côté a rabaisser yo ou mon tout mon boy abimiso inutile olinga ngote parce que tant mon tabandi a dongoli a matio na seti likolo donc a kiti siyo habita oyo a elote a lipapa a biente c'est ça non si ko attend que kiyo attend que moi si non ça linga ba pese valeur surtout muninga moi si akoki ko matela ngate bijou o aki na belle vie wana na fête tu allais faire quelque chose o apena mupende munene koleka belle vie o apena bitambi minene koleka belle vie o apena poids koleka belle vie il fallait faire quelque chose. Regardez humiliation nous sera na belle vie à sala qui yo soi-disant c'est là yo nenge belle vie à dongola ki yo regardant ngoti de samedi oya koleka vendredi non aleka lundi et pas les kechu au kangi pe amute ma journée dimanche mombeleki ah boy bobo makanda parce que moni soki vraiment oyebi ba valeur na o muto okutala o kitso bongo bimiso inutile il faut tomboka il faut silika quel que soit Belvi nenga za poutine de l'écriture si c'est vrai nenga poutine de l'écriture Belvi pèse des tonnes Belvi a une belle production Belvi nani bijou ozata na ba bijou ba la reine shooté ata ba nani shooté wana ba moté yaya olingaki olingaki o réagir olingaki o tomboka olingaki o sala eloko moko boye attaque bato balinga bakanga bino bolinga bokoma ntina niveau ya nzoto te parce que beve ayo exception na bomwana anda obunda makasi saka na mai oyo omoni mai oyo elelaka te yaka muzindo babevi olinga ozwa bamorote ya ndenge osakana te yo mo sante ke bevia obeta o yango wana obomba ekandana so mpe tokei na ndenge mosusu tokei mpe na analyse na biso bijou aprofitaki na ye amoni ke abi ah nga na ekende nasala esprit ya koleka pembe na bevi parce que oh ele omoya naturel nga alobanaka na mutu te donc soki azoya boye nga na otya boye est normal. So, bijou tino yaki koleka pembe na male ya na belle vie. Oyeba kike ba robwaka na bango elongi. Okuti belle vie ba obina ba osepela na fête ya papa major. Yo zo yele boye. Akosani. Asali déjà bon. Yo yeba kike eloko monga bongo ekosala ma poli ya litière. On soit moins $20 et pas les ketchou. Bijou soko depuis que bandi ko sala campagne ngo balobaka les bien mal équipe musu se profitaka.
et que n'a pas loin. Non, c'est la publicité demain, au sai l'autre. Na succès nyonso oyo sai na théâtre. Wape mutu mo boite ozabu. Faut telemisa penzelo na munene. Batu nyonso oyo bazokoka kwa simete makambo bango baza yango mona bazo s'apprendre na belvi. Ou akokite nzela o belvi azola kisabango droit chemin belvi ola kisabango. Au mona batu kwa ba bijou la reine azoya ko s'apprendre na belvi. Parce que belvi ala kiso kaka ke oza mwasi. Oyo leli si la paye wana. Parce que bijou la reine obomi kanda wana. Bijou la reine belvi a muninga noté. Belvi aza muntu ya ba valeur. Gouvernement na biso soke lali la muki bakotia pe belvi ministre ya art et culture. Belvi. Et puis à quoi simer poste naï. Bijou la reine après théâtre yo sala. Bijou la reine ba valeur o belvi azanango yo zanango. Ki bon moi si o belvi azanango yo zanango te. Bino nyonso ndenge bo sangana wana. So bokasi bokwesa mutu ya Poutine bokwesa te. Pourquoi ngana zotuna pourquoi bozo s'attaquer na vie privée kaka ya belle vie? Il faut to soigner na ba film. Chemin di kao. Bijou bébé abeti bijou kao. Bébé abeti si la kao. Si la coquita sali challenge. Et wow. Nyonso wana. Bevi ane loko mon côté à quoi assumer. Bijou la reine. Bevi ne te calcule même pas. Oza loko la goutte d'eau na océan. Goutte d'eau à moi za mungwa. Mungwa na otende comme océan mungwa. Tu es personne à ma bouquet. Bijou la reine, tu ne pèses même pas pour Bevi à calculer. Sauf que si la haut pesé t'es devant Belvi, alors toi, si la quand même au bout d'abord comme les bas filmer, à télémisi moi des chaînes naé, ma grâce à ma partenaire, et ça est mon co direct. Et bongo yo, au kokati. Et on a point mort les sous n'a soulevé bandeko. Léla automona Madame Belvi na titre na meilleure scénariste d'Afrique centrale. Madame Belvi na titre na Poutine de l'écriture. Madame Belvi na titre na gynécologue en écriture, docteur en écriture. Maman Belvi, maman YouTube. Moutaleki Belvi na nombre de vie ou na nombre d'abonnés na maboke Haïti. Maman Belvi numéro 1 na théâtre congolais. Ou théâtre congolais. Lelo to mona ba obenga Madame Belvi. Si la obino ba comparer na Madame Belvi. Si la boya ko ebisanga andeyo a esbo. Andeyo a ye ko sanga na mona ndungele. Nani oyo abengi sila na ba filme. Différence à Madame Belvi na sila ya moa. Madame Belvi a au coma, a au tourner, ba obenga ye a oke ko tourner. Pourquoi ba obenga Belvi? Parce que bato ba obenga Belvi, baba makaka libanga na manga hotela. Manga mubesu lo kwa sila ye tanga mai ya mubesu, mututa obamango libanga. Et arabaka mora loba mwasa zemi a oluka manga mubesu ya lolenge wana. Mais na théâtre baluka toujours manga kotela. Surtout na YouTube, moi manga kotela. Muto akopesa yo le meilleur, muto akokotsa en plus.
Madame Bevi ba obenga na ba film. Tonton Ada obenga Gesho obenga Dina na la 12 DDTV obenga Yema okoto a tourner suko ero yo si la osala biso matala na ya challenge ya papa na biso mobali ya bato personnel amener reposer un peu malgré tout na minute aza ba miniature ke ezongi. C'est ça. Si là on a vie à qui starter, si là on maintenir vie à qui starter, parce que sur les lots par exemple, tu as un titre au belle vie à Zanango, tu bamboni na si là azara déjà orgueilleuse et remata les sous. Mais vie de fois quoi ça va titre naie à se soumettre na devoir naie devoir neza musala naie qui retourner à disposer temps qui retourner tout mon aïda kozala mwana na ye wa bimbi na maternité na théâtre mais quand même azo reconnaître au benga ye à retourner à disposer peu temps na ye malgré incarné à baby et à charger si la zo sala nini ero bébé azo tourner na ba film mais wana nyonso muninga zo ko luka ko batisa ba titre bato pe ba pesa ba trophée ba o la la te ba o ta la musa bébé azo sala tant ba ko pesa e trophée ya meilleur lisusu actrice comédienne a joué mingi na ba film ba bengi ye en dehors ba film na ye ba nini boya lo basuso ba trophée à Mathieu a vérité parce que na ngongo aussi là na distraction aya o sala so challenge à papa Madilu si la fa pesa biso les meilleurs na ye biso batu oyo ou ba les abakou conscient oyo ba na posa le meilleur assis là ba na posa musala assis ba na posa vie privée te. Parce que si la soie yeba qui ko différencier vie privée na yena vie artistique ne mais héros si là l'exception beta biso toro na ma film alma beta ne kara batu na yonde basali ke attention oh madame Bevi a tourné la kinzembu po bango baya nango ekoma litière bango bakana bango na tina ya image assis la te donc diviser pour mieux régner. Bango banga bongo tindika mwakal nde bato asila mais belle vie a tourné bato so aya osala soki ya monaki a meilleur scénariste ba titre nyonso wana ba pesa kaye yene asala kake a inspiré bato a que tourner pas bato poani parce que boye biti ben oui en dehors ba titre wana a soumettre na musane azo reconnaître que ce qui le loza na ba titre wana c'est grâce à musala na ye il faut ça la ke musala na ye susu e mata koleka lisusu ya mwana o mona ba famille bota to za na distraction te tala ngwana distraction tala ngwana biso na distraction to tala ba film ya notre logo total ba film ya Poutine de l'écriture donc ne to ki ba mati mobile ya Bevi miniature to ki ba sali boete non so ki ba reconnaître que Bevi azana mobile c'est que nyonso o ba lobaka ezana ngo lufunu eza papa mutu jamais ko vivre na le passé n'était au vivre plus na présent na yo si la lelo la biso ka vivre atina le passé en chantant ma papa Madilu s'il a regretté papa Madilu a raisonné ma boutou n'y on se perdu ou ma boutou passé et zongeli na le présent yango wana botala ba film na biso ma fille pe na Candy Star kuna premier épisode c'est kotaki deuxième épisode déjà en tout cas botala troisième épisode botala chemin du chaos eza chaos réaction ici la boy ben vi abeti chaos et puis abeti ba les abakouk chaos film oyo yango to ba ben vi aza aigle
Film oyo tournament avant makamunya soyo ebima. Mais to moni lelo sai nini ebimi donc Belvi amonaka lelo amoni suna lobby. Ah, avance. Belvi trop d'avance. Le roi a moto. C'est ça. C'est un peu ça. Lelo vraiment moi analyse mukena qui na sa la bino na chaîne na bino Hot Baskin ezaki ya mwana kwa ko talisa ba valeur ya Belvi et puis kwa ko yebisa kwa ko recadrer bato yo ba ntu valeur ba o ya oloba sur Belvi ba makambo ezanga tina fallait ko lakisa ba. Merci beaucoup bozaki ebele ya kolanda. Émission, vous avez le droit de savoir avec votre CPI Darling Love. Merci beaucoup Nabino, merci na confiance au beau Pesabiso. Vous continuez toujours kota là. Ma famille bota ngate po anini. Na sali bino nini. Ba maman Nabiso Ba maman nga alinga bino. Je vous aime. Bota là ba film. Bota la paye ba émission. Bota là. Otali se manifester, commenter vidéo. En tout cas, vous consommez massivement. Vous consommez Hot Baskin massivement. Et vous allez bien makasi. Un grand merci. Na ba base tout. Famille Libota, France, Londres, Belgique, Allemagne, États-Unis, Canada. Vraiment, vous avez ébélé toujours Yakota la biso. Merci Nabino dans ce boutique car ba commentaire a bien pour votre CPI. To kabwa la biso kaka na prière. To sa kaka prière. Oyo. To mesana ko sala. To sambe. Na banda kuboka ngaba misu to sambela pour madame Belvi. Nzambe na tiki Belvi na maboko na yo papa. To yebi ke Belvi azaka star ya vie ya sila. Belvi a tuna kika kanze mwana eza ya nani. Meke ko réveiller sila. Makambo sila kokaki ko asimete esali ke Belvi ndazaka guide ya sila. Sila ye ko asime. Aye olakisa papa madilu abwaka ye oh Yesu. Yesu kutana na mwana mwasi o bijou la reine. Oh. Moto e bandaye kaka na makolo na ye wana etumba ye. Landela nga mamu papa. Kana na yo oyo lobake mwasi akoki kozala infidélité. Yesu kitisela nga ngwe papa mamuna international. Zikisa ye lisusu ndengo zikisa ka itura liboso miso bimaka libanda papa. Turo na ebite ozwa na kanini. Kutana na dudu soup. Dudu supu akata kabatu suki na salon ya mwasi na akata kabatu banzadi papa. Na na dudu supu na maboko na yo. Banzadi o dudu supu o baby sababa kwa ya mitu ya batu papa. Kutana na ye zikisa maboko dudu supu o akenda okata banzadi. Au baby samusala mwasi azoluka difra ya kolesa bana. Kutana na ye. Dudu accueillir ko tourner pas si là sans parti sans idéologie il fallait ya ko tirer Belvi poto yeba ki a tourner ke pas si là utana na ye na télé sina maboko na yo ziki selanga ki wa télé sindoko ziki saka ngona 2023 et koma ki lokola dendo elembi kolo Yesu ziki selanga ya Gabi ako ka sukola ta pampexité amen prière de monsieur. Ba famille bota to sumi na biso awa. En tout cas, to ta na biso ba film hein, to mona ni na biso bye bye.